Yaya pasi na motema na ba festivité oyo yaya, pouvez-vous imaginer yaya batekeli to bazali kotekela ba congolais ba mbisi ya kopola ba tomsoli ya kopola ba soso ya kopola, bref ba vivre frais ya kopola et pas ya nani et pas ya Sosimex société o Sosimex atekaka ba vivre frais yaya atekeli batu ba soso ya kopola biloko ya kopola eloko ekamwisi batu tangu batu ba signaler police judiciaire a commis wana pona contrôle yaya kasi ayi ko benga na bango ba policier ujana baya ko menacer ba gens ya l'état et pesi pasi makambi ya bwana République démocratique du Congo ba kondi bali ko mona yango te et pesi biso pasi ya kotekela batu ba mpio di epola bwe ba soso epola to kozongela yango kaka na émission ya lelo. Likambu ya kokamwa yaya na Congo Brazzaville epai wapi infirmière ayibi bébé ya batu ya 2 jours akende na epo akende koteka kasi tango alingi abima nzoka basalaka ekirimo bimba bébé ya 2 jours alobi bozongisa ngai epai ya mama na ngai sino te bino bokombona oyo koyela bino yango lisoto kobetela bino yango wana bébé wana mama oyo azwaki ye wapi akena ye koluka ye na nzela nini bébé ya 2 ans eske ezali molimo mosantu nde lobisi bébé oyo to ezali molimo nini yango lisoto kobetela yo lelo awa ekamwisi batu yaya makambo nyonso ya nkuku ebimaka na mpwasa nzoka affaire to pe opération ram oyo ba kinois particulièrement généralement ba congolais balelaka ram yesila te nzoka ram échangea forme mususu yaya makambo ya pasi pe ya soni bwali ko yiba mbongo ya population mpona nini yango tokozongela yango pe na émission ya lelo. Aucune leçon en matière de gestion, en matière de parcimonie, la gouvernance européenne, ça battu parce qu'ils ne sont là. Regarde aussi à Ram. Le bidon poste la deuxième néné. Le bidon a un profil dans l'Assemblée nationale. Tu sais ce qui s'est passé réellement pour Ram et Katana. Ces gars sont arrivés, le ministre de PT qui est arrivé, le président de l'ARPTC. Tout le monde question mon côté. Le bon, écoutez. Depuis Bobandi Ram, ce niveau il y a recette au Bossali. Nous avons besoin des chiffres. Et les réponses de Pesabiso, Babi Nabiso que c'est secret et que Maramon est allé présidence, Bazan a droit au divulguer les chiffres. Vous êtes à l'Assemblée nationale, à la commission économique et financière. Balobi Nabiso Bopesa chiffre à Ram, Bolobi, non, Maramon est allé présidence. Nous sommes restés avec eux jusqu'à 1 heure. Babimi, Bakei, 1 heure du matin, est-ce qu'il faudra seulement que 500 familles vivent à la République démocratique du Congo mobimba papa fiston 500 familles à nous kasi ba député parce 500 différentes familles et puis si pas si est-ce que normalement est-ce qu'on peut pas arrêter avec les émoluments à député batika ba salaire à député yaya député ali mutango salaire député ali volontaire ou asengi la population a kende ko représenter na parlement kasi oyo ba komisiki député musala boye ya koliaka ba mbongo ya kozwaka ba avantage yo osengi population a mandaté okende kuna pona kolobela ye okomi kuna olie olobela population oali koloba pona intérêt yo moko passe na mitema ya to kosolo yango awa na émission ya lelo ndeko oyo apesi ba révélation grave oyo ekosalaki tola na exemple Burkina Faso ba pays belé ba Suisse o ba supprima ba émolument ya ba député tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Congo Airways oyo ezalaka kala sikabwe ekomi Air Congo nouvelle compagnie congolaise derrière ba sikabwe Air Congo oyo mokondi ya mboka a inauguraki yango kaka le 17 décembre oyo 2024 ya lebite est-ce que ezali kindoki pona ba compagnie aérienne congolaise to ndene pesi pasi e bandika ka mikolo ya me ba vol bandi kozala nile ba passager ba ye po ba kende Goma yaya banda ba komaki 4 heures tina pokwa ba keite ba agent ya Air Congo tout la muzi ya zaza ba ye koloba kaka plus tard keno vol ezali annulé bande ko belé ba fêter ba famille na bango te pona ba annuler vol ba passager ba ko senga mbongo na bango bozong bo rembourser ba billet ba agent tout la muzi ya zaza. Qu'est-ce qui ne va pas na côté du ministère des Transports to kozongela yango kaka na émission ya lelo.
C'est quel démon qui hante les compagnies aériennes d'aviation à RDC? Difficile de répondre à cette question. Air Congo, cette nouvelle compagnie aussi dans la merde. Plus de 100 passagers en partance pour Goma n'ont pas été embarqués ce vendredi. La scène se passe à Kinshasa, à l'aéroport international de Njili. Arrivé depuis 4 heures du matin à l'aéroport, c'est seulement plusieurs heures après qu'on va leur annoncer l'annulation du vol sans trop d'explications. Les passagers en colère exigent le remboursement de l'argent et le dédommagement. C'est pas normal. On est là depuis 4 heures. Vous commencez à peine et va vous fermer. Vous allez rembourser notre argent aujourd'hui. C'est seulement le mardi 17 décembre que cette nouvelle compagnie a été officiellement lancée par le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa. Abonne-toi pour rester informé. Alors, en passant, je rappelle, le 15 février, il y a na Paris Grand Arena. Arena Grand Paris. Et pas wapi, Vangantama, les vieux Vangantama, où est l'ensemble de la forêt, à Kobeta, retour ya roi, n'est-ce pas, Schengen. Ngai tata sedek na kozala wala le 15 février. Yo ozanga, tozanga te biso surtout ya somba billet air yango yo. Somba billet pour le 15 février et pas wapi où est l'ensemble de la forêt, retour ya roi de la forêt, n'est-ce pas, Schengen, à Kobeta Bongo, na Arena Grand Paris. O toloba kite, tolobi. Voilà. Voilà, je répète, au moni échappe au kitoko na bimi kitoko boye na safari échappe na kati oyo ya Rosanta Beauty Place na Canada na Toronto benga Rosanta Beauty ça ka be échappe te na ba sapatu ya basi ya mibali yo olataka sapatu makolo milai minene ozana mitambi na ndenge mabete olingaki yango te menzamba kela ondengo wana oh papa Fisto nga pena na nga taraba numéro 52 nga pena mutombodi kembe nga pena boyaya solution ezwama déjà na Rosanta Beauty Place benga Rosanta Beauty Place publicité yango ezaki ne bandeli soko raté numéro na benga so pio numéro Rosanta Beauty osomba chaussure ya numéro na yo ya minene mosto mobali kuna tota 58 ezali wata le 60 ezali et pas Rosanta. Échappe et à mon échappe Victor moi safari mais mikolo betisco bakondi ya Congo pour beta pena ba échappe safari na Rosanta boye échappe même chemise au élégant vous comprendre tala ninga na bimité voilà Rosanta Beauty. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndima affaire changement ya constitution yaya ba opposant basangani oyo tata mokonzi ya ekolo ba opposition faible est faible ya solo rencontre ya Moïse Katumbi Tshapwe na Kabila Kabange Joseph Jikaka et Pesi Mbutu soko baksi likola ngo mafape ya koti wana badeli se sanga ba opposant ebele est-ce que ekopesa ndenge nini e badi ko trembler batu to kozongela yango na émission lelo epai wapi mwana mboka a expliqué ba danger na yango voilà to kozongela yango na émission ya lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance peu fidélité bozali kopé sa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi tokuta na kapona ko solo la chaque fois makambo zali ko de kabongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala partout zali ko landa biso ya yeba ki babenga kabiso fiston pelende tata ya sedek soki pe ko benga ngai tata pelende ezali kaka yo pona cadre et recours à l'authenticité parce que nous devons nous identifier à notre propre nom nabiso. Est-ce que comme d'ailleurs le président Mobutu l'a fait dans les années passées voilà. Yambo to peut-être solo ya bébé il y a 2 jours au alobeli infirmière
zongisanga epa ya mama nanga parce que ba bébé belé ba ko limwaka na mokili oyo ezali ba infirmière basa la base ya bébé ki na koteka bébé ya batu o abunga ti lelo la Kinshasa tout monde a été soka zali wapi ba kanga batu ba bébé wana mais ba ikoloba te siko justice yango ezali wapi kasi ya mboto solo makamba bébé wana tika to développer moi 2-3 makambo oyo mondi bongo na sommaire voilà. Tokei mbalamboko makame ba festivité oyo ya Noël ute koleka déjà bande ko belé baike bale ba soso ya kopola bale ba mbisi ya kopola ba mpiodi ya kopola biloko belé uti wapi na compagnie o bengaka Sosimex oyo atekaka ba vivre frais na Kinshasa en pleine capitale et pas wapi ba institution ya mboka efandi epesi pasi bato ba remarquer que Sosimex ale kotekela batu biloko epola ba bengi mburamatari atindi police judiciaire et qui ko vérifier si et seulement si ya solo Sosimex compagnie oyo ali ko tekela batu ba biloko ya kopola. Oui, effectivement tangu bakoti ba moni ke biloko oyo ezali ya kopola balingi basala makambo aki des droits kasi bakondi ya compagnie oyo Sosimex ndenge teoki bayobi ba bengeli ba agent ya police judiciaire wana ba ujana pa fista ba ujana o wapi oya ba Chelsea te ba ujana oya ba policier ba ya ko menacer bango. Comment se fait-il que ba agent à l'état ba ya ko sala musala ba benga ba agent sur l'état pour ba ya ko intimider ba agent à l'état nyoso wana bozo faciliter ba étranger katuku bianza likolo ya lokoso ya mbongo. Alors l'état doit frapper fort parce que on est l'état puisque la population est là. Ce qui population va dire ko kufa na makambu ya kolia boye ezali malamu tembula matari il faut atelema. Papa Fisto, est-ce que makambu yo lobi ke oyo Sosimex a kote que la batu ba vivre fait pour là ezali ya solo ezali na preuve ngaite mais TV ezali radio te tala ba image. Donc, on est visible au fond. Eza caméra. Vidéo. Keba. Zera. Zoi image yangu. Voilà la sauce, surtout poisson nyos donc oignon sur les poissons nyos. Oh bon, t'es que la péka bat. Bon, t'es que la bat. Sauce. Dendo. Chef poule. Chef poule, yaka là. Chef poule. Yaka. C'est pour quarantaine. Yako taba msuya Shepul. Msuya ngwana kuna.
Nanabaki yango ne bandela ram oyo esilisaki batu mayele même ba mama ya ndunda, mama ya matembele, mama ya makala babandaki kolela. Oza na telefone Android, oza na ndori nyoso tuwana ebandaki kaka kokata mbongo ya ram. Après déclaration ya batu baloba donc omona ram esilaki bakata ki kasi mbongo ya ram ekenda wapi? Tala kunteki, tala kumamba. O batonga université. O basala bo est-ce to mona yango tala kunteki, tala kumamba. Bandeko ba bolingo nzoka makambu ya ram oyo ram esilate, ram échangea forme. Ba iko continuer kotala kaka ram. Soko lingi oyeba yango landa explication ndeko o epesinga short depuis ya jusqu'où vous allez continuer à voler bana ya mboka ekolo Congo. Pas ya kosakana te. Là, nous devons expliquer RAM. Et puis, pour vérifier dans votre téléphone, beaucoup de l'application, vous vérifiez si beaucoup de monde que RAM est silaté. Non, aucune leçon en matière de gestion, en matière de parcimonie, la gouvernance européenne, ça va tout parce qu'ils ne sont là. Regarde le dossier RAM. Le guide pose un dossier, et puis il y a un profil dans l'Assemblée nationale. Tu sais ce qui s'est passé réellement pour Ram et Katana? Ces gars sont arrivés, le ministre de PTC qui est arrivé, le président de la PTC. Tout le monde question mon côté. Bon, écoutez, depuis Bobandi Ram, Bopé ce niveau il y a recette au Bossali. Nous avons besoin des chiffres. Et il répond Bopé Sabiso. Babi n'a vu que c'est secret et que Maramon est allé présidence, Bazan a droit de divulguer les chiffres. Vous êtes à l'Assemblée nationale, à la commission économique et financière. Le Bina Bido Bopé Sabiso chiffre Ram, Bolobi, non. Maramon est allé présidence. Nous sommes restés avec eux jusqu'à 1 heure. Babimi, Bakei, 1 heure du matin, Bazongeli Biso, Balobi, Nabiso, bon, Nengeza, on est zade, moins tôt, Banabu, Nezade. Oui, il y a le Kanasima, Tolobi, Navan, bon, comme on peut s'habiller chiffreté, nous allons inscrire les recettes liées à RAM, parce que vous avez service de la CST, dont là, PTC a service de la CST, donc, quand on a 4 budget. Balobi, non, ça, la Némoana, non, surtout quand on a budget, comme ça, donc des gérants dans Zorambo et puis ceux qui vont utiliser le PCBino crédit pour utiliser Mbongwana. Ils ont dit que ce n'était pas possible parce que ce sont des recettes stratégiques. Et même Pesarabicho Kanda Nabutu, on a tous les recommandations que le Bira Messi là. Au lieu de si ça rend pas quoi, on a crédit. Tout n'a pas la Kishasa c'est l'arba méga. Au ressemble à 5 gigas. Au vérifier bien aux yeux applications sous au contrôler au monde au sel à 2 ou 3. Parce que Maramwaram, Bayoka la scola opérateur, va foutre à la redevance sans passer, sans que la population le sache. Le pillage continue. Donc, c'est d'État. Mais il est là. Parce que ce qu'on lui dit, continuera. J'invite tous les Congolais à télécharger des applications. Il y a eux contre data. Sur activé forfait, il y a 5 gigas. Alors, au moins, la question, on a SMS que forfait des Sili a tel d'un compteur, on a que c'est inférieur. Il y a un moment là dernièrement, Kangaka DGI on a 10 millions parce qu'il fallait que DGI Kangaki Vodacom pour Vodacom appeler ça 10 millions de dollars et ça n'est pas biloko. C'est-à-dire que les opérateurs reversent pour des fonds secrets, des fonds stratégiques de l'argent. Ça c'est une escroquerie d'État. Quel est ce président qui dit le peuple d'abord à quel parce que Ramezao qui pète aux Android ou bien aux la téléphone amiqué, Sorika Oza inscrit moi 2 dollars et l'ongwe, moi 3 dollars et l'ongwe. Mais un président de la République qui se dit peuple d'abord, il fait une chose pareille. Et je ne parle pas d'un gouvernement, je parle du président de la République parce que c'était exclusivement géré à la présidence. Et les ministres n'ont pas voulu en dire plus. Donc il est là, il y a combien, mais c'est une estimation de plus de 20 millions de dollars. Et ça continue. Et quand on a budgété, bon, et là, là, et il y a deuxième exemple. Le Premier ministre va nommer 239 millions. 239 millions, il y a aide au développement dans le cadre il y a projet, il y a PDL, il y a un plateau et pas cet argent est arrivé et il a été détourné. Exemple à Souka parce que je suis rapporteur du sous-groupe mine. Dans le cas de renégociation, le gouvernement exigeait des pas de porte de l'ordre de 300 millions de dollars. Normalement, la DGRAT devait les comptabiliser. Cet argent devait aller au compte du trésor. Tango Nayoki, mais il y a dossier, on a dossier, il y a communière. On a un rapporteur, on a un ordinateur. La Bengi déjà DGRAT, Aïe Nabindeko, DGA Nabi mon frère,
Nous avons besoin de traçabilité à 300 millions à pas de porte. Alors, nous avons besoin de maramoilate, Toyoka maramoilate. Dans le compte à trésor, et comaté. Sur le mot, on va préciser tout le ministre Amine. La béni ministre Amine, maman wana oyo, Amine nommé mon inspecteur roi. Maman là, toujours on a là. Et puis c'est madame expliquer qu'on a besoin de 300 millions des habités, on a une tutelle financière, on a une tutelle technique, on est faut retourner ministre à portefeuille. De béni madame Kaninda ministre à portefeuille. Oh non, ce sont des dossiers complexes, je vais me renseigner. Bakamata 300 millions là, Bakabola. Si quoi yebi ça rende ronangaï. Donc dans ce contexte, vous savez il y a qui na Congo pour les Zamori, bien ça, il ne fait pas autre chose. Compagnie ya Sika ya République démocratique du Congo, compagnie d'aviation bien sûr, Babengi Bongo Air Congo. Ezalaki inauguré le 17 décembre. Oyo kaka epa ya tata ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi kasi aussitôt compagnie ebandi, aussitôt ba scandale ba dégâts ebandi. Ba passager ya kokena na Goma ba na aéroport ba komaki banda 4 heures banda ba komaki ya avion zali komona na te embarqué mais ali ko sala maté. Ba air eleki ba tu pas que nous fêter Christmas Noël na ba famille na bango ba keite tango ba bandi ko yimaima ko revendiquer ba zong na bango mbongo ba gens ya Air Congo tout la muzia sasa ba monanité qu'est-ce qui se passe et ça au niveau ya entreprise ya l'état Air Congo to au niveau ya ministère ya transport nga epesi nga mutu ko soit landa. C'est quel démon qui hante les compagnies aériennes d'aviation à RDC? Difficile de répondre à cette question. Air Congo, cette nouvelle compagnie aussi dans la merde. Plus de 100 passagers en partance pour Goma n'ont pas été embarqués ce vendredi. La scène se passe à Kinshasa, à l'aéroport international de Njili. Arrivé depuis 4 heures du matin à l'aéroport, c'est seulement plusieurs heures après qu'on va leur annoncer l'annulation du vol sans trop d'explications. Les passagers en colère exigent le remboursement de l'argent et le dédommagement. C'est pas normal. On est là depuis 4 heures. Vous commencez à peine et elle va vous fermer. Vous allez rembourser notre argent aujourd'hui. C'est seulement le mardi 17 décembre que cette nouvelle compagnie a été officiellement lancée par le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa. Abonne-toi pour rester informé. Inauguré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 17 décembre 2024, à l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa, la nouvelle compagnie officielle d'aviation baptisée Air Congo est déjà opérationnelle. L'un de ses appareils en provenance de Kinshasa a effectué sa toute première escale à l'aéroport de Kolwezi avant de s'envoler pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga. C'est jeudi 19 décembre 2024. Sous la pluie, la gouverneure du Lualaba était sur place pour faire avec fierté les constats en compagnie de son ministre des Transports, Geoffrey Masuka, Nicodème Tanda Ouamana, ministre provincial des Mines, et du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Jules Kabouit. Elle a visité l'intérieur de l'avion, se donnant ainsi le temps de changer avec les passagers à bord. Vous avez vu, il y a la pluie. Donc là où vous allez, dans tout ce que vous allez faire, c'est beaucoup de bénédictions. Amen. Nous disons merci au chef de l'État pour cette idée géniale. Nous prions Dieu pour que ça évolue, qu'il y ait beaucoup d'avions. L'occasion pour Fifi Masuka Saini d'encourager cette réalisation d'intérêt public initiée par le président Tshisekedi. Il a réalisé ce qu'il avait promis, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population du Lualaba ainsi que de toute la République démocratique du Congo est dans la joie et lui dit merci. Tout en souhaitant en tout cas une longue vie à Air Congo, nous leur souhaitons bon vent et que Dieu puisse les accompagner. Ces partenariats stratégiques public-privé a vu le jour grâce à la participation de 51% des capitales pour la République démocratique du Congo et des 49% pour Ethiopian Airlines. Air Congo ambition d'acquérir plusieurs autres avions pour couvrir les maximums des destinations nationales, régionales et internationales. Yaya Moussala ya ba député to ebi yango biso nyo surtout ezalaka kolobe la population parce que batu o ba mandataka ba député ba keni na parlement ezali population oye pa population obandiko koloba bo pona ngai na kende kolobela bino okomi la parlement okomi kuna olie oloba pona intérêt ya batu o batindaki yo
ba député ba komi koloba pona ba intérêt ya bango moko zo pesa passe député a komi mutu ya est-ce que qui députation la grande boule oui c'est vrai c'est un travail mais ça travail oyo et que la ba pone yango tele que ba misala misusu en principe ya ça c'est ils a pensé ya ngai moko na moni yango soki ba moni ezali malamu likambo te mais c'est ce que moi je pense soki ba kolanda yango ko sala malamu député ko sala musala ba mutu officiel te député ali mutu oyo a quelqu'un représenter population c'est-à-dire quoi député il faut dans la musala yo sala ka déjà au gros là aux professeurs au gros là aux enseignants au gros là aux là quelque part au et le oyo salaka aux la musala na yo bati au sur le parlement okende ko représenter batu par rapport ya musala oyo salaka wa kaslelo et comment 500 familles bakoma ko konza le reste ya ba famille mususu papa Fiston 500 familles oui kasi ba député ba la 500 te 500 wana ba ko pesa bango ba salaire exorbitant $21,000 et comme mukie et comme attention ba ko sika ba to yebite salaire à député ali combien pour nani ba ko pesa ka 500 familles kaka mbongo ebele. Et puis si pas c'est tout qui mutema ya batu ba kondi mususu ba lobi ke non donc on pesa ka 500 familles oyo mbongo ebele pona bango ba idaka batu ba benga bango ba président ba kunda ka bibembe est-ce que musala ya député ali ko kunda bibembe honte à vous et pesi ngai mutu ko so ya ko sakalate est-ce qu'il y a pas moyen to landa ba exemple ba pays lokola ba Suisse ba Chine ba Burkina Faso so bolingi o ba kati ba émolument salaire député ko la salaire te oui c'est vrai ba indemnité mike ba ko so mais salaire et salaire te ya so ki ba longoli salaire ba député émolument o komona ke 500 € te ba ko réduire ba ko la minimum ba ko zo ka mbonge belé budget mbongo ya contribuable congolais ezolunga ebele kaka pona mobilité kaka pona transport ya ba député 500 jeep et coûter biso combien wala ba député oso ba sénateur combien oh mbongo wana ba koki ko utiliser yango epa donc veut dire soki butu ono ba nourrir 500 familles wala ba député pona ba coloniser ba famille mususu est-ce que mbongo wana ya ba député ceux qui vous député, ceux qui bolingi kolongola ngote botiki, bo futa député ata $1,000. Mbongo wana esa na bakamsuna la l'état. Et comme ça la té. En tout cas les autorités doivent réfléchir na kawana po to lembi pasi population et l'élite. Changement de la constitution et CDT, ça continue à faire couler beaucoup d'encre ndenge balobaka bongo na lopoto. Rencontre en exil bien sûr ya Moïse Katumbi Chapwe, leader et ensemble pour la République na Joseph Kabila Kabange Jikaka bakutani pona kotala boni bakosangana pona ba changer constitution. Est-ce que ko changer constitution oyo to ko amender yango c'est le moment na ebité ba ko amender yango ba ko changer yango pona ba bongisa nini moi na dit je veux pas rentrer na ba polémique wana mais je sais que ceux qui ba opposant oyo ba sangani et surtout tout dire que la dernière awa bakangaki président ya Sénat ya Seni Akala Ngoi Mulunda oyo azali Katange rencontre ya Kabila Katange Moïse Katange je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là je crois ba kondi soki boko sakanga bino nyonso tout pour intérêt ya mboka makambu oyo ya mabe ekokende musika la biso na l'inter ensemble na bino analyse ya notre confrère Yves Bouya oyo sali et pas ya Paul Tosua et kofungola bino misu muke bolanda simato songa to betela bino lisolo suivez Yambo to betela bino lisolo tikato souhaiter un très joyeux anniversaire na molandi monene ya radio lokole masolo na chaîne radio lokole télévision elle s'appelle Mama Aimé Pumbu. Maman Aimé Pumbu depuis Israël, na Tel Aviv et pas pillé à l'Andaka Radio Lokole TV chaque fois. Maman Aimé Pumbu qui fête son anniversaire le 26 décembre Oyo. Alors, au nom de toute l'équipe de la Radio Lokole Télévision, Maman Aimé Pumbu, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire. Cet anniversaire qui coïncide avec la commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Maman Aimé Pumbu, un peu de vin. Moi, si à Makasi, femme seule, femme forte, être commis, basangadi bangonoso, bakolonga te. Et surtout, moi na elaka. Maman Aimé
Pumbu, Oumela, on est ensemble. Voilà. Suivez ceci. Il y a les choses qui là aussi quand il pèse mutu ko soit ça la attention makambu oyo ya koyiba kabana ezali ko pesa batu mutu ko soit ezali ko sala mabe lokola mwana biso oyo na bosa susu kombo oyo abunga bongo to sala be mission to sala be mission bakanga kutu batu oyo bakanga bayiba ka mwana wana bakanga ba fi oyo bateka bana wana bakiana bakala basambisa bango baloba moye baloba esika mwana wana ezalite baloba moye baloba esika bateka mwana wana ezalite po mutu oya somba mwana soki pe mutu na opération wana azali mutu moko ya likolo ya la justice va dire ko épargner batu et puis ça passe ko bokanga batu wana pona nini parce que solution mona te papa wana na mama wana ti lelo balelaka mwana na bango amona na te mais batu oyo ba opération o ba simba mwana bazali est-ce que vraiment c'est la justice na bosani kombo ya mwana wa bino bona ndanga bo ebiliso ina ikolobeleka mona Kinshasa yango et pesi biso mwa makasi ya kobetela mino disolo o ya batu ebele bazalaka na base ya koyiba bana surtout ba bébé na hôpital ya botalaka ba infirmière malamu ba infirmière même ba infirmière ya ba infirmière batali la base mingi ya ko limusaka bana ya ba hôpital ya soki oboti mwasi ala la lokola nguma te ala la lokola sosote ala la lokola MPCT lisu likolo ya lisu ola lisu moko ya kofunga ba po bazali koyiba bana na ba hôpital na ba dispensaire esika ba boti saka mama soki oboti ata pasi ata oboti na césarienne surtout soki oboti na césarienne ya kola la rapongite yoka lisolo o esala bongo fraîchement na Congo Brazzaville ya mwana mwasi oyo abandaki kobota te comme on a eu Wivine voilà. Maman Wivine abalaki asali 3 ans de mariage asali kobota te boyebi ke soki mwasi akoti na libala ezalaka esengo basane bana ko pasuka bana baba na koleka soki mwasi ali kobota te ata mobali azali na mbongo ata mobali azali makasa ya nkembo ata bote ya l'aise souci ya mikolo na mikolo po soki ata mobali no alingi yo ba famille ya mobali ekobanda kozala mbwakela mabo kilo akolinga te parce que azala besoin mwana koko na ye alors ndeko Wivine epesa ki ye mutu ko soya ya kosakana te yaya soki na no mwana aya ite soki ata obali mwana ite ezalaka losambo po losambo efutaka yaya losambo epolaka te o buka mabolongo sambela parce que mutu na mutu ana ta onzamba bongisa oyo akozwa mwana soki yo yebo ntaba oye rapide oke ko luka bizuka luka mwana oba kopesa yo akozala mwana normal to mwana ya mai ndeko Wivine oyo ake ko luka mwana epa ya ba charlatan aluki mwana epa ya ba charlatan akei kuna bano bokena ko luka epa ya ba charlatan epa ya banda ko nganga basalaka bana ya solo vous assure tout le monde a un témoignage awa bato musu balimisaka bato bazemi basalaka boye bayibaka bana wande bazwaka bakena kopesa bino soki bapesi yo mwana euti pa ya nzambe te euti pa ya mutu ya mokili azali mutu normal to azali mwana ya samai ndeko Wivine akenda ye pa bandanganga basali bikila kila bitiwe chebe azuzemi zemi ekoli pe normal abotaka te aboti akei na hôpital tokotanga kombo hôpital watazali hôpital munene na Congo Brazzaville mbote la bande wa Congo Brazzaville papa fiston olobi Pointe Noire te a na Congo Brazzaville hôpital ya munene bazabota pe kuna mais hôpital ya ngo na pese no référence batu bona basi bing mabek babota kuna aboti mwana akufi aboti mwana morne bana babunga ka belena hôpital wana bana wana bakufa kate ba infirmière hôpital wana ndi baswaka bana bakenda akoteka est-ce que bokomi to solika pembe to tanko bo hôpital te to pese référence bande ka Congo Brazzaville bokomi voilà. Ndeko Wivine ta botaki na césarienne jour ya liboso deuxième jour ya bébé na ye ba infirmière moko ya kozwa mwana o soki ba kesala mwana test soki ba kende kosokola mwana ye soki ba sala soki yaya kiangana soki oboti mwana na yo zalaka na ye kaka bekaka na ye kola la rapongite ti okobima na maternité te to soli pembe otelanga ba jemi ta ba jemi
Tiaba j'aime. Après 6 mois, on n'a pas infirmière. Infirmière a kéi na mwana. Banda a kenda ki na mwana. Nzoka na hôpital wana baza ekiri ya ba infirmière wana oyo basala coopération ya koyibaka bana. Ezalaki na mutu moko ya mbongo, azalaki déjà wana libanda tinaki batuna. Soki apaya mo de mbongo. Donc on peut mbongo sur place, on ne sait pas azozela. Babi mana mwana wana. Ya yo Patrick, babi makana mwana ndenge nini? Okomona infirmière, alatika kabilamba ya infirmière. Bazi moi saka mune ba lingi mwana bien, batina saki wana azoko bima. Azoko bima. Muso kozwa mbetu, lokola mutu ya malade alali. To azi mutu ya maladi kaka alali, bate atie koto saki, et mune lokola saki ya mutu ya maladi azoko tindika. Okomona par rapport mama moko ezalaka coopération même tina ba sécurité ozala gate wana. Est-ce komi to soli pembe. Bref, tango akei akena bango siko na ekiri na wasiki bazalaki asoki 3 ou 4 personnes mwana yeyo. Yaya banda bazwaki mwana ba 10 heures. Mwana bogeno sokola ye. To bona osaka soba nini ndeni. Comme 15 heures koki mwana za tendenge nini. Mama ya wivi na ye kotala wivi na to pa wote na césarienne. Mwana za po bana bagenda na mwana omona oh baluka boy rien. Baluka boy rien. Ba kenda kuna infirmière wana zomona na te. Ba luka mwana partout nana koyeba bazomona mwana te yaya mwana o bazuye tangu mutu alinga osomba mwana bengi bango no voiture ya de libanda buya na mwana yaya infirmière wana azui mwana azolinga akende siko akoti na ascenseur akita na se siko pake na kati ya ascenseur bébé à lobby zongi sanga epa ya mama na ngai sino te yo okokufa osala ascenseur yo moko ki vole voix oya na nyobo voix uti wapi atala ba funga bébé na le koloba la lobby zongi sanga bébé azali koloba yaya aoki somo cher de poule alinga ki ba ki mate okozongi sanga pa mama na ngai yaya abima ata na ascenseur te amati lisusu azonga esika ba camarade infirmière obateka bana bazali aime bébé oyo na ina ke na ye na ke de repesa kuna bébé azoloba na kate lokola voix mo rezo parce que voix ya bébé ezo bima ke zongi sangai muninga na abi atika makara pam ba est opération autre banya ngo lelo habité to zongi sa bébé pa moi o te yo zo banga pour rien pesa ngai mbonge bele ese na biso kuna to zongi sa bébé to sur la chance de boy bana 15 bana soki 10 heures soko de 16 heures. Ça me fait 18 ans que la personne va regarder parce que déjà pesa nga mwana wana azui ça qui wana akei na même opération ye pesi ko akiti pour hôpital na la parking na set ye osko abima na lift adi ko na parking bébé à lobby abimi si siko bébé na saka simbi pour kende ko pesa l'espace ya 10 mètres bébé à lobby yo muninga la yebisi oke ngala yebisi bozo musanga zo kate yo za yini nani soki yo pesi ngai kuna boteki ngai okomona yo kokufa mutu ya liboso zongisa ngai pa mbara histoire vraie kombo ya mama ya mwana oyo within papa Fisto bisolo ndenge nini infirmière ye mora yeko tubela epai ya mama ya mwana wana yango apesi biso lisolo infirmier wana ki somo mwana bine wana azongisa mwana saki même opération azonga mata bakedabi olobi ya solo mwana o azali koloba to sala ndenge yasko luka siko moyen o ke ozongisa mwana luka moyen o ke ozongisa mwana bazui mwana siko bakena eske bataka ba bébé soko pa soko pe na couver soko kwa eske ba bébé sala ka ba siko luka moyen o to tika bébé wana awa to luka moya te sa mama na bango kuna mama azo luka de mwana bébé azo luka bébé na moya ba mona na te passe ya césarienne bani bakasi bébé alobi lisusu boko tika nga awa te bozongisa ngai na pa mama na ngai ndenge bosoki ngai kuna somo elle n'avait pas le choix bazui bébé oyo bakeye kutu na chambre non mwana bébé yeyo Baba luka bako kendete. Bako kendete. Entre-temps, alerte pesa qui est en hôpital déjà. Qui bébé a bungi. Mais ça en était de trop. Baba pas bano, babunga à l'hôpital au bendengeni.
chaque jour n'est pas dimanche. Bébé on cette fois-ci alobaki te mais pousser bango balo la vérité. Infirmière wana makolobaki doki Emma moya kendeza te po aloba. Alors maman limbisa en tout cas to yibaki mwana na yo tenga to kende oteka ye et pas muten tel na monta moko songo bo yibaki mwana do hôpital o do karabi ba yibaka bana bino bozaka na circuit oyo mama ya wivi na benga ba konti hôpital ba ye wana ba kenda na bango ba kanga des infirmières wana na mit auto loba baza na prison. Est-ce que ba kangi bango na hôpital wana ko yiba bébé et sili to ba ko temporiser to beti solo oyo pona ko penir salaka attention papa mama surtout maman de la mwana ata oboti na césarienne zalaka na bébé na yo kola la te okola la ndako o to lobaki te to lobi. Voilà. Tout ce qui a pona lelo, merci de nous avoir suivis. Ya yom tota la biso so ko les soya ko pesa benga biso o pesa les so na yo. So ko bengi biso o zubiso te komi tungisama te ya. Tike la biso audio ali so na yo to ko bete yango kaka ndengo to bete yango. So ko ntutanga kombo to ko tanga kombo. So ki po boy to tanga kombo te to ko tanga kombo te. Biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous hein. Chap chap. Et tchara, merveille à tous. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana